mona surtout bana basi so bakutana mwana mobala pesi kombo faluka kombo nanga so Adriana Maranaso donc faluka kombo mo c'est comme si les noms ou on dit quoi les prénoms et c'est ça qui donne la beauté d'une personne. Africain tout le monde a net to koka kakati nous sommes africains nous voulons tout copier na la télé na ebineli nous sommes tous tout changer tous oreilles banda aussi les hommes de Dieu. Je demandais peut-être botika biloko wana ya kolobaka na bande kuna biso baza ba Congo ba pesa bango ba kombo o izo ko référer izo pesa ba référence ya ba date ba référence ya ba événement bino bolo bana bango ba longo na ba kombo wana changeons un peu changeons ndenge na biso ya kozala photo za la juste et c'est moi bolimbi sanga bande ko église de réveil so moni ki na ko kota mingi makambo pona bino parce que tout le monde a dit bino mutu ngo bisa culture afrique on dirait l'Afrique ça kaka bakindoki na kindoki mbote na bino ba ebolula kolanda émission na bino popola na pesi bino mbote tant na ko pesa mbote na ko mona madame Nangai donc c'est-à-dire que la patronne ya chaîne Oyo H de la Congolaise TV donc maman Espérance Bongo na pesi mbote na musique sikozali so ya mbote o ekoki na yo na pesi mbote na ngai na camarade na ngai na niveau ya Afrique du Sud bovi kata ifamba na pesi ba mbote Zambote uche pa ya moninga na yo camarade na yo ndengo benga ka John donc ekombo mangoto autrement dit Joseph Corneille na pesi mbote Zambote moninga na ngai pourquoi pas à toi aussi mon ami qu'on appelle Gauthier Kitoko na pesi mbote sikozali Zambote na yo ndenge koki na bino banso mbo bolinga ngai na pesi bino mbote lelo tolingaki to solo mwa muke na likambo o etali bakombo na to popula nano muke likambo etali bakombo pour biso ba africain et particulièrement biso ba congolais to comment ba complexé na likambo etali bakombo kombo zo ko pesa tina na ngo zo yeba ba utuna mutu quelque part. Donnez-moi votre nom. Oka Opichen. Oka Komunanga Papi. Komunanga Gelor. Est-ce que Gelor ne kombonayo? Est-ce que Gelor ne sa kombonayo? Tout ça n'a pas été africain. Pourquoi tu pèses ça valeur plus? N'a pas combo et étranger. Ngamon na zolo bilabino. Naza catholique tu dis que toujours ba comme benga ba ndoi ba santo toujours ba comme ba benga ba ndoi ba santo mais ba ndoi ba santo ngo na niveau na biso surtout surtout na Kinshasa ibandi koleka ezo leka makasi to komi kolekisa surtout ba kombo au moins surtout bana basi so ba kutana mwana mobala pesi kombo faluka kombo nanga so Adriana Maranaso donc faluka kombo mo c'est comme si les noms ou on dit quoi les prénoms et c'est ça qui donne la beauté d'une personne ou la valeur de quelqu'un non ba kombo na biso na batina na tingana ka lolendo na kombo na ngai kombo et kombo za réservoir et kombo za sauvetage et kombo za lisoso mobali bo bisoso mobali mutala musaka bato kombo wana za bato ntenkebele je suis fier de mon nom teba kwatina ba kombo to kopesa pourquoi yo linka benga osoki Victorine o komisa kombo na yo wana o kombo na yo tangu susu sangolo eza na tina koleka bande kona ngai likambo ya kombo to komisi kombo on dirait le kombo ya valeur leki makambo nyoso biso ba africain bakoko na biso tango pesa biso ba kombo eza na tina
Là tout comme on a même dans l'église. Laissez-moi. Bolimbi sanga bande ko église de réveil, so moni ki na ko kota mingi makambo pona bino parce que tout le monde a dit bino mutu ngombi sa culture afrique. On dirait l'Afrique ezaka ka bakindoki na kindoki. Tant ba pesi mutu kombo mapasi. O longola kombo mapasi. Comment passer ça le na passe? Non. Et ça référence il y a événement il est kaka. Hein? Ma passé ça référence. Famille va se souvenir. Na date tu vois pourquoi appeler ça comme moment tsanga. Pourquoi appeler ça comme moment passé? Bah et pourquoi appeler ça comme moment passé? C'est-à-dire que ils ont le comment ko ça la passe na famille. Tamu yo botamaki. Mais pourquoi kolongola kombo? Pourquoi kolongola kombo? Bande kunanga ba Congolais, surtout nous les Congolais. Nde tolingi makambo na ba kombo. To ko même bana na biso. Ko plus bango ba kombo yo. Hein? Disons même na classe, les noms africains, combo africain c'est sous-souté. Pourquoi? Pourquoi bande kunanga? Hein? Nous sommes des Congolais. Nous sommes les Africains. Nous devons d'abord aimer notre culture à nous. Culture n'a besoin de l'oral bosotolula. Pas complexe, pamba. Ils en ont tina te bande kunanga. Kombo, likambu ya kombo ndeto nito lobela lelo. Pourquoi olingo pesa kaka mwana kombo? Soki ba miso soki te koma, soki mobile azali Patrick, moi c'est azali Niclette. Okata sous panique. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Bah kombo bolukaka, kombo, les noms c'est pas la beauté d'une personne. Les noms ce n'est pas la valeur d'une personne. Bande kunanga. Ba kombo na biso apesa ka biso ba machanga. Ba gerengbo. Ba sangolo. Ba mangoto. Ba ebongo. Ba malebo. Ba sigwa. Ba mukabera. Ba minga. Hein? Ba kitoko. Tous ces noms là ba diabelo. Ils ont une signification. Ils ont une signification. Tina niveau ba classe, beaucoup de ko changer bana ba kombo. Moi na yo congolais, moi na yo africain. Ozoka kombo na inani? Bernadette ou Strone. S'il vous plaît bande ko ngai. Ba kombo na biso ba africain ezana valeur. Ce que lingo pesa mon prénom, pesa prénom normal. Pourquoi mélanger les noms de papa et de maman? Ça fait quoi? Les noms sans signification. Et quand vous donnez les prénoms à un enfant, le quoi est non, tina ya prénom wana ngolo banini. OK? Parce que même ba catholique ba pesa kabiso surtout ba baptisimo, ba Joseph, ba Corneille, ba Simon, il y a toujours des significations. Il y a des significations. Pourquoi nous voulons pesa kombo ka pour pesa kombo? Toluka ko pesa kombo oyo ezana signification. Moi na peso ka tuni un jour a mon signification. Rebecca. Au moins mutu mususu pour pesa mona ta mususu kombo ezaka Marie. Net na lingala biso to lo ba Maria. Ayo ka net Marie e mama be. Fuka ka Mariana. Ma soukine doit luka corriger mon ndenge mo robot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il vous plaît, nous sommes les Africains. Nous avons notre culture à nous. Si aujourd'hui les Chinois, dont je parlerai les Asiatiques, ceux qui vont développer parce qu'ils vont garder culture nabango. Même ndenge ya kolia. Et comme même ils sont dans la famille, nous sommes pour que moi dans le balingala. Si moi dans le balingala, il faut bétailler. Mais pourquoi? Même les blancs, ils vont regretter. Tant qu'on fait taka, journée internationale, il y a la langue locale. Les blancs vont regretter. Par le biais d'un peu de temps, les Africains vont boum sa langue na bango. Tout comme ils l'ont, il faut pas parler anglais, il faut pas parler français. Tout battre la culture na biso bande konangai. Kombo ezanatina. Les églises de réveil. Naba kombo oyo ba pessimisation na famille.
bino bakomi koluka boboya bakombo wana papa to mama to koko apesi kombo manchanga mampasi bakombo wana nyoso o eza bakombo moko ya mabe ekokanga yo chance nana yebisi yo. Pour nous les Africains, les noms eza na tina eza ba référence tant famille apesi kombo mampasi ezo kopesa bango référence ya période wana ndenge bazalaki en famille. Comment on va changer ba kombo ou changer kombo kaka po kombo ezo lakisa ke no ngana za mutu apasi ngana za mutu aboye ngana za mutu aboye ngana za mutu aboye. Non, mes frères et sœurs, tout battre la critique na biso, tout battre la critique na biso. Critique na biso est très très cher dans le monde. Ce qui est bahati. Critique na biso critique ya talo. Il y a critique ya lolendo. Mais biso to nito copier. Nous les Africains tout le monde a net to koka kakati. Biso africains. Nous voulons tout copier. Na la télé. Na ebineli. Nous sommes tous changer. Tous auraient dit banda. Ou à l'époque, moi je me souviens quand j'étais encore petit. Si vous avez un micro, vous allez se rappeler. Est-ce que vous savez que les moments où Mobutu était encore au pouvoir, les gens aimaient critiquer la mission congolais. Tous les festivals, il y a un monde. Les Africains vont participer. Vous verrez comment les Blancs vont adorer critiquer la mission. Ils vont adorer comment critiquer les Africains. Mais pourquoi les Bisso tout le cas tous les locaux batu bango bazoboy. Pourquoi? To mesanaka na makamu mususu te to komi komona. Atata to na kokola to baike PD ezalaki jara mutu abotami et to loba ke milimo ndeza kati na ye. Mais lelo mutu mona bana mutu na conscience nyoso ninga ko ma PD. Kitire utili banda. Nalingina kota kuna te wana tokolo bango ba mikolo mususu zali ko ya tosolo belaka likambo etali kombo. Est-ce que ko yebisa ngai pourquoi opesa mwana na yo prénom opesa ye kanisa sumuke pourquoi opesa kombo na mwana na yo kombo yo opesa ye prénom wana tinda yango ezani pourquoi tu as changé les noms? Kombo na yo apesa yo. Mapasi ba kombo ba Kongo mingi zalaka wana oboshana. Oshana kango pona nini? Po kombo wana esali nini? To bosana te. Les Bangala bazana ndenge na bango bapeselaka ba kombo. Eza na tina lango et surtout beaucoup chez les Bakongo, nde tozomona ke ba kombo na bango mingi. Dans l'église de réveil, bakombo eza mabe. Or chez les Bakongo quand ba pesa kombo, ils ont référé na événement. Chez les Bakongo c'est comme ça. Les noms ils rappellent qu'un événement. Mais si vous avez beaucoup de kolobake non. Kombo na oma pasi, folongola yango. Ils ont dit que ça passe. Kombo na yo kombo mususu za kanani ndeko na ngai ba kombo na bino ba Kongo mususu ya pasi za kanani bon là je demande à celle qui est en train de me superviser, la maman Rich Pedro Sangolo qui est à côté et vraiment ils ont moi pasi mingi ya komona makambo etali ba kombo. Quand vous avez des combo, tout le monde qui va changer ba combo, va linko bongo là, babo ya nenge combo famille va pesaki et donc et ça moi pas si mingi. Nous sommes les Africains. Biso tozana ba ndenge ba combo na biso ezalaka. On peut jamais changer les noms.
Donc, tout le cas, pourquoi je donne ce prénom à mon enfant? Pourquoi je donne le nom ici à mon enfant? Donc, Ezala Natina, Ezala Penda Natina, Nkumbo, Ezala Natina, Ezala Te, Pona Yoka Kaye, Kumba Mwana na Yekuna Soki, Alfredine. Moi aussi, je dois donner un nom, et peut-être que ça retirine. Et ça passe. Je me souviens encore un jour, il y a un frère, il est cadre, Nambo Kanabiso au Congo. Les frères cherchaient à se marier. Alors, excusez-moi, les frères venaient du couvent. Dans le couvent, à salir la classe naïe, dans le couvent, et après, à Monique, non, il fallait à Bala. À Bimina couvent, aïe. Maintenant, il faut aller à moi sinon. Ah voilà. Il s'est rencontré avec une demoiselle. Il a demandé le nom de cette demoiselle. La demoiselle a apprécié Kombo Moko. Elle a apprécié. La personne a apprécié le nom de la demoiselle. Elle a dit, oh, Kombo Kitoko. Donc, il a beauté na yo pays. Voilà. Elle a dit merci beaucoup. Merci. J'ai écrit le nom. Et je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour toi cet après-midi. Bakabwani. Tant Bakabwani. Or, fixaki rendez-vous que bakokutana na ndeko mwasi. Après des jours, bakokutana ba la place moko basula meka kosolola parce que les frères ne voulaient pas qu'il y ait même ndeko mwasi na ba aventure ndenge biso wa misusu to mema bandeko na ba aventure. Le frère est parti. Un jour après, accueilli na Isika Oyo Tolukaka Totinda Mwa Bambongo. Parce qu'il avait déjà son numéro à elle. Parce qu'il a le numéro à Mwasi. Quand il est parti, il a dit qu'il y a un moyen à Tindra Mwasi, Mwambongo, à niveau électronique. Par contre, quand ils ont composé, les noms qui étaient là, ce n'était pas les noms que la fille avait donné à mon frère. Les frères, à l'ouki moyen, à l'obi bon, kata na ko luka moyen na luka na iba kombo na iso kezana. A bengi les mêmes numéros. Ayambi ndeko mwasi. Atu ndeko mwasi mengana lingina tindela ombongo. Mais tant on a créé pour tindela ombongo, le nom que moi j'ai vu là-bas, ce n'est pas le nom que Yopé Sakinga. Directement, la fille je suis chez moi, je suis à mon fleury là, vous voyez, je suis à mon fleury. La fille maintenant a regretté. Mais non, on avait rendez-vous, donc demain, on devait déjà se rencontrer. Alors, moi je voulais de manière nanga. On a tindé le Mombongo, on a le banding de Nikolata Mokolo, on a fait place au Kende, tout le temps, on a battu depuis moi famille nanga. Mais tant que la fille a regretté. Parce que les gens croient peut-être que donner les noms ou les prénoms, Oyo, et Zasuki Ndenginini, Yangonde et Gosalaki, et puis ça en valeur. Non. Essayons un peu de changer. Topé sa banane na biso ba kombo oyo eza na référence. Topé sa banane na biso ba kombo oyo ya kitoko. Kombo eza na signification. Kombo eza na satina ya moto. Et à vous aussi les hommes de Dieu, je demandais peut-être botika biloko wana ya kolobaka na bandeko na biso baza ba Congo. Bapesa bango ba kombo oyo ezoko référer, ezopesa ba référence ya ba date, ba référence ya ba événement, bino bolo bana bango balongo na ba kombo wana. Changeons un peu. Changeons ndenge na biso ya kozala.
Photos à la juste. Photos à la juste. Il faut chercher d'abord à connaître pourquoi on a donné ces noms. Pourquoi on a donné ces prénoms. Quand on donne à un enfant, peut-être le nom de Simon ou Pierre, vous connaissez qui est Simon, qui est Pierre, André, Judée, Judas, Jésus, Marie, Rite, Boaz, tous ces noms, il y a des significations. Il y a des significations dans Bakombo. Laissez cet esprit à mélanger Bakombo. Laissez cet esprit à mélanger Bakombo. Parce que papa na maman bolingani mingi. Lokola bolingani mingi bo pesa mwana kombo. Ka bino na bolingani mingi. Lobi ko sala nini? Bokabona combien ko bolaksa bolingana. Combien obiso to yibina Kinshasa ba pesa bana basangisa bakombo. Mais bakabona. Combien sont combien? Ils sont nombreux. Tout tika bakombo ezala. Pesa mwana kombo ezala valeur. Et puis tu vas que prénom, tu vas surnom ezala ba non na bisote. Quand on te demande quel est ton nom, pesa kombo na yo. Si tu es Matanga, dis je suis Matanga. Si tu es Minga, dis je suis Minga. Si tu es Ebongo, dis je m'appelle Ebongo. Nous les Africains, tous on a complexe à Kobandaka Kombo par les prénoms. Non! Ils ont Kombo étranger. Tout bandaka na Kombo na biso. Papa Kombo nonani, Kombo nanga et Kombo Mangoto Joseph. Ils ont qu'il a fallu quand vous te demandez l'authenticité. Pourquoi c'est ça la kitina? Pourquoi vous voulez que coloniser biso et les noms? Pourquoi? Pourquoi? Coloniser biso na ba kombo. Yo moko kutubuye, oza libre ya kopesa kombo ndongo lingi, molingo pesa ka mwana kombo moko boiza africain te. Pona lolendo nini? Ba kombo yo sangisa wana opesa mwana azwa nini? Epesa ka nini? Est-ce que toko bana ko bengana na ba kombo te bena ya mboka? Toboso na no ba prénom wana ba Joseph banini. Ngana ga fiere, ngasona kutena ba ndeko nanga parce que moi je sors, je suis un ressortissant ya Kantiach. Bandeko nanga ta beaucoup bo benganga Joseph parce que c'était l'église. Et mutu balinga ikombo Joseph e bana mingi. Je m'appelle ya José, Joseph. Mais quand nakutana kana bandeko nanga bana Kantiach ora ekombo boni. Donc, puisque nous avons une authenticité quand Mobutu a demandé. C'est ça mon nom. N'a pas fait tant comme tu as bien combo. N'a pas période du mot boye, n'a pas moi solo. Il va nous saluer bien. Avant la bala, n'a pas moi chéri moko boye. Comme on est comme il y a une fierté pour naïe. Le l'homme ma femme qui est à la maison, elle préfère m'appeler Corneille. Corneille. Mais à l'époque là, il y a un peu et combo. Donc, lui prend le nom, la valeur morobo. Et ça n'est pas le nom, madame à la maison. Il a compris que Yekombo est fierté pour Naya Benganga et sa corneille, c'est pas mauvais. Mais tout me sana mingi bande kunangai. Na ba kombo na biso ya mboka. Kombo ya mboka est en valeur. Kombo ya mboka est en valeur. Il y a signification. Ngana pesi bino kombo nanga tina nango. Eza garderie. Eza protection. Eza sauveur. Eza soso ya mobali. Donc on va tina eloko moko eza valeur pour na ko batela to ko bomba. Moi c'est nanga ndako kombo ne sangolo. Quelle fierté. Sangolo nyobani salamakasi. Donc c'est-à-dire que kombo zo bise de eluka moko boye. Qui a salamakasi na nyoso. Mais si on peut si moi na kombo, je prends l'exemple. Mon prénom c'est Joseph Corneille, elle c'est Rite. Tu peux dire que moi na Jori. Ça signifie quoi Jori? Tina na yango ekozala nini? Bande konanga vraiment
lelo na lingaki makasi koyebisa na bino likambo wana etali kombo. Kombo eza na ntina te bandeko na nga. Kombo eza na ntina te. Luko pesa mona kombo eza na valeur, surtout biso ba-africain. Je demande pona biki bato balandaka biso mingi eza bino bandeko eza na poto. Tolanda te po bango baza na bakombo wana. Bolakisa bango origine na bino. Même si lelo bo changer ba nationalité, bana na bino ba na pays wana, ba nationalité wana, mais origine c'est quoi? Origine na biso ba africain. To garder yango. Ba kombo na biso. So yoki o benga William, ba sentir que yo poso benga ekombo. Ba sentir ozo benga Matondo. Ba sentir ozo benga Mangoto. Ba sentir ozo benga Kitelonga. Baso benga Pato, Mbisoli, Bosali. Vous comprenez? Mundebo, Diabelo. Quand les blancs, bakoyoka ke bobenga bakombo, ezo lakisa déjà que culture ya batu moko boui. Je sais que c'est culture ya batu moko boy déjà. Mais tant to boya, to linga to lakisa kaka ki kombo ya mondele ndele ki ba kombo na biso. C'est-à-dire que to lakisa que tu as faible que mondele ale ki biso na nyoso. To zonga batu. Ndenge ndeko na nga fere gola loba. To tala sima. To zonga batu. Kombo ya mondele totiaka to kombo to sangisaka yango te ko pesa biso valeur yango te ko lakisa beauté ya mutu yango te ko lakisa intelligence ya mutu yango te ko lakisa savoir vivre ya mutu yango te ko pesa imbote yango te ko lakisa ke azamo santu koleka mais donner un nom ou un prénom oyo ko lakisa tina na yango et puis les noms africains, tout respecter yango. Tout respecter les noms africains. Et ça moi qui toko mingi. Tout pesa na bana na biso na bakombo. Yango ndele ki malamu. Voilà les autres ngeka ko balikambo etali bakombo to beta sete poto bunga mwa mingi. To meka ko popola lelo likambo bakombo oyo batu ba ko sangisa. Bakombo oyo batu ba ko longola mingi ba ndeko na biso ba pasteur église de réveil. Ozobo ya mutu to famille batika na référence pourquoi apesa ki kombo wana yo lingi balongola kombo to tika kokosa ezaki ndogité eza référence ya famille événement moko eleka na famille to pona ko pesa bango souvenir ya likambo moko boy eleka. Donc c'est ça mbote na yo la patronat Espérance Bongo yo mutu sala chaîne oyo po biso to betaka masolo to meka ko fungula mukena batu batikala ko yeba mbote na yo impact la pression mbote sikozali mbote na yo bovi kata ifamba hein mbote mingi na lingi bino ya tro na bino banso bo yebinga na pesi bino mbote de to ngani na mbalasi bye.